relation non ya maman Moseka nande konaye si la bisalo que je suis non pekso mambo s'il te plaît na pekisa ki yo mukolo wana na ebisio moi tant bobenga biso bengi maman Moseka wana bezo yeba Moseka oui mais eza bande comme sous temps yo poser question nga na répondre et yo pesa bien tinga pena na za moins matière que yo moto o invita à l'époque maman si la pobo salanae gagwana est-ce que ça pena problème na ebitina na auto koyeba tina en tout cas koyeba musala esala kelengi bondi melangai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola azwa ki bongo diplôme d'excellence kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie pe les sousou émission parlant du business kasi tango azwaki trophée oyo Sarah Tola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre la mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Sarah Tola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba moma ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Sarah Tola oyo nanu ayemba te yokeloko yo Arc-en-ciel le bibi poe kanga mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman madolelo na Germanie Tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques payé na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Sarah Tola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui Compte 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa amatu atlike chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America.
pour la toute première fois Madjabou Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Madjabou Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïkat, moi c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDoy, Akadola. Voilà, bon, mon attitude, maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès, Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé bino secret nanga, place beauté nanga, et Batama, voilà, beauté nanga, et Batama, et Madame Agnès. Voilà, Mingi Olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à Ramon. Oui, Binga Sono, Ngenga Boye, Longue, Pata Pata Boye, Suki Kitoko Boye, ils allaient à Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga, ils ont mingi pour na bandécola biso o azana mariage, azana collation, anniversaire, voilà. Ozana posa ba makiote, ne longi na eza étonné. Ne longi zo dimate nani da simbio, voilà. Omona ngande bokula, ngasara maquillage kitoko basali o wapi ya na salon ba na Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand la moi c'est pisse, dans les trouver le côté twist. En plus c'est côté pisse, il y a biloko et c'est solo. Et ça côté pisse, il y a biloko misusu boye. Ba tche make-up lelo lobe bibi bouton, lobe le comme sous le longa ba voisine donc voilà. Na bona za moi likambo pas ba voisin. Bana poto besoin de vacances, awa bana poto besoin de la famille, besoin de fête. Pour nous rejoindre biso c'est pas loin. Tous à musicate juste en face à il y a place pour rater numéro de contact Bezawana. Toza na Nyongwe, na Willeri, na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire exact pour moi besoin. So comme on peut ça là professionnel et on le la marathon c'est que professionnalisme. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, Bande Konyon Sobolinga Kaleko de bonne conduite, bonjour. Moi c'est votre frère Tadi Ngalapa, Nazali na Esengo, Yakozo Ngalisusu Awa, encore une fois, na émission Oyo, avec notre maman Moseka Obino Bolinga Kamingi, une comédienne bourrée de talents. Azali na parcours ya monene, passage na ye ya dernièrement, na etandoike et na micro nanga en tout cas ils allaient mal interprété. Il y a certaines personnes oyo ba comprennent qui yango bien té. Il y a des choses graves, des choses sérieuses oyo ils allaient katina émission oyo. En tout cas prenez le temps ya kolanda émission oyo, prenez le temps ya kotia ba kiti na bino tout autour ya émission oyo bo fongola pe matoi na bino parce que maman Moseka a des choses ya koloba avec bato yo balinga kaye. Et puis par rapport à son travail, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur Sarah Tolasquin. Je te salue Bisika donc Zouamio, pourquoi pas Josué derrière la caméra. Le maire fan, le maire abonné, je vous salue. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouane, Fatou Conti, Makiala Kumba, Madeline Aketa, Maman Bijoun Ketani, Maman 90%. En tout cas, au Bonga na papa Jean-Pascal Leka, hein? Maman Claudine Ketani depuis Bukavu, wana ba Maman Bukavu Nyonso, na pesi binombote, Maman Mimi. Anatole, ya Maman Mimi, Maman Deborah Lubanda Kilo Mera Calgary et puis Maman Zozo, ye na benga la Cour suprême, Maman Yvette Mbango. Émission Nabiso et Bandi Awa. Maman Moseka, bonjour. Bonjour Yaya.
Bonne santé, maman. Quand tu comment tu as yesu ka témoin makambo nyonso akobatela. Nzamba akobatela. Mosala depuis ce jour-là, nayaki na couture en plein boulot. Est-ce que Mikolo OK boulot té? Neti lelo nde na boulot nete. Kasi na toke ka na lolengo tuniti. Ah OK, c'est bon. Lelo nde na ke boulot ngote. Mais semaine nyonso mobimba nazaki vraiment na ko bouger vraiment na misala bon lelo moi nzoto ngo pepe maté parce que AGP to batela rapé moi age lobi ndé na boulonné parce que lobi na tournage nanga OK na musika officiel parce que na zongeli ba tournage OK avant wana na moi eloko spectacle moko avant midi 12h na bandi tournage nanga parce que zo ngaka 3h du temps. Très bien. C'est ça. OK, maman Moseka. Maman Moseka a eu un théâtre, mais j'en suis sûr que maman Moseka est née d'une famille où papa Azalaki, maman Azalaki. Maman Moseka. Bon, on s'en Azalaki ndeni. Oboma bango. Bon. Papa na maman Azali. Wana nalobi Azalaki parce que yo obotamaka et pas papa na maman. Kalate maman. Wana et yibe le passé était. Maman Moseka a fait quelles études pour les lotos à la bouille avec maman Moseka? Nga mikolo beaucoup plus nazaka na école primaire. Maman Moseka atangeli yango wapi? Nga natangi na moi école primaire ngo ebele Oh. Oui. Natangi na Loja. Loja. Na commune na nini na Kasavu. Na Kave oui. Na Kave moni na Dibaya école Loja et puis Loja. OK. Na tangi wana et puis na yebaka ne moko na tanga na Masina na Moupé. Na quartier D. OK. École Moupé. OK. Mais na yeko continuer na Loja après na temps on a eu certificat internat na tangi na intérieur. OK. Meilleur ami na yo ya école primaire okoyeba ye? Koko Mbemba na bete mabe ala Angola. Azana Angola. Kobeta na sens que na omonika ndeza botambola mo ngomvuka muninga quoi. Moi c'est malamu douce. Yewana comment nanga bo mwana baza ebele puis Monique Mbouyi. C'est ça. Le théâtre aujourd'hui est organisé comment maman Moseka? Na ebite wa faut tout na président Masumu tout na président nga Elombe président Bodor. Baronde Mbawe Bissawe organisation à théâtre ndengezali mais je crois nous sommes tous OK malam. Pourquoi maman Moseka a ça la théâtre? Pour eza inné na bakisa na ina ya Elombe. Donc eza pena inné dans le sang et puis na yaki na zui encadrement par président Elombe o ya sala ina de sangane pe sara musalo bino bozo sepela nango misusu pe balinga kangote. OK. Maman Moseka, maman il y a 3 enfants, une fois aussi mémé. Une fois mémé. Comment au Jiraka, Ndakunayo, Moussala et puis les enfants? Bon, moi si d'abord, moi ça zalaka être moko na ebati na kolo bango bizarre balanga bizarre comment? Parce que ça comprendre que moi si c'est que comprendre mokili. Très bien. Donc moi ça a la qualité belé. Moi ça a aibo supporter. Talaka muta memi debikolo na libumu. Muta na tolo na poa na libumu. O mobali soka me ili bende a vimbi mais moi si banda mema ngona tolo atika lobi ma paquete. Très bien. Donc pour dire que moi si aza muta osakana na été à gérer famille mobali wa wuti une éducation na ekuna à transformer na lolenge mususu mobali pa komo lo babite ne touche pas à ma femme. Très bien. Donc c'est ça. Moi si soka bi ayebi kibo moi si na yi en tout cas au linga te place aza au télé ma place aza ata mo pepende ni ne bouger te na yango monaka ba parents ba papa bazong sa responsabilité ninge pas ba maman tala mwana na yo mais ce qui a bongi voilà mon fils on comprend biso ba maman to vandani yango moni moi si azaka soubassement. OK. Soubassement vraiment aye barandenge nini ya ko battre la famille. Très bien. Donc lokola maman Moseka asa ba animisa to atangisa bango ma fille est née assise na ISP Gombe azana Canada oyami balé il a 18 ans azo présenter à Néo na Moké et la cadette azana Mosengo awa donc naza pena maman maman makasi nga penda na lobaka soki nga moko na rataki o nga na rataki ba na nga ba ratiti. Très bien. Très bien. Olobi ete maman amemaka bekolo mibale na nzoto.
En tout cas, Amema Bekolo Mibale. Amema Bekolo Mibale. J'ai pas compris. Rebecca Amema Esaü. Amema Jacob. Ok. Voilà. Ok. Bah vrai Valéria, moi si ayez banakana nini Maman Moseka, surtout vous les femmes publiques. Yango na lobby, il faut omiyeba valeur na yo, c'est-à-dire ni na auto yebisa. Moi singa na mona yo le roi est. Ok. Donc moi ça le roi est à Congo. Ok. Donc na est à Congo nyonso eza. Donc moi ça na nyonso. Ok. Moi si soko pesi confiance et puis moi c'est alingi yo. Obali wana mokili lobelaye. Très bien. Même si otali na Bible, basi bana luya lumoko ba ko pesa mutu, c'est-à-dire mobali ona lobela. Basi bana luya la ko pesa mobali parce que na Bible même David a bomara Goliath. Mais tellement ba tombola David trop ba comme si na ba 1000. Mais bon maniga moko. Donc moi c'est beau ça la mobali poazala. Mbongo na yo moko mo peso pesi confiance c'est pas moi, c'est moi ça obimisa yo. Très bien. Donc c'est ça la femme. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous sommes en train de continuer. Vous savez, nous sommes dans le mois de mars, mois où ils ont dédié et par moi c'est Yango Moni Mikolo, je suis toujours attaché par Yaba Maman Nangai. Est-ce que Maman Moseka aujourd'hui avec le théâtre que vous faites et ce qu'on permettre Maman Moseka yako élargir champ d'action nae? Ah oui, angana lobaka musala oyo nde na yebisa ko la fois passée za métier moko noble. Peut-être le l'autre comme mon ngoka pona oya et comme nango la vitrine, excusez-moi les termes passant ezai lobeli. Musala nanga oyo ebotelanga ba branche. L'épreuve année lelo na comme femme commerçante parce que théâtre moko boye pesinge likambo moko boye nabité na likambo na ko kundango te na sala ngo sous pesa likambo moko boye. Très bien. Théâtre est bien. Il y a un ande ko sala ngo lingango. Très bien. Ko ande pressé tes ara après. Groupe Simba. Et ça est bon. L'évolution. Et ça qui est bien. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, si on regarde la télé, ceux qui zali na kobenga bango bana c'est trop dur. Et bana kaka parce que papa zali. Oui, papa zali. Bana obazo émerger aussi na 60% et cause à la bana ya Simba. Au cosita na canicité eza bongo. Pona yango ezo chabino moi gay moi trop. Lolendo. Te lolendo te. Moni vérité na mokili otoza nango na c'est surtout mingi na Congo. Très bien. Soko zolo ba vérité et commission lolendo. Oka o Maman Moseka lolendo, bana Simba lolendo. Siko soki yo moko miyebité, ozela mutu muso lobelo et ça passe. Hein? Au même Yesu ye moko aloba que je suis le chemin, la vérité et la vie. Yesu azaki lolendo parce que miyeba kinanyaza. OK. Ce que biso na Simba so to lobi ke et pas biso eza bien. To ça lolendo te. Mutu yo moko no il faut mi teka malamu. Les preuves vraiment na congolais ayeba ko teka image na iti. Ou bien image ya mboka na iti. Mutu auta musika eteka par exemple chips to liaka ya ba masangu so ya banini. Momoni emballage mo ba tiango mo ngeli mutu alandika emballage. Mais là na kati conteneur za kitoko te we. Mais congolais aosa nguba ne kitoko mais azu sachet moko pembe alingi yango abwa kikuna. Mutu mo asombeza te mais loko za kitoko. Très bien. On se comprend. Te ba longola biso na image wana ya lolendo. Tenga na omiteka. Nga Moseka nazaka bien. Nga soki yo boyi no nga eza opinion na olanda ngoti. Oui. Okanga munoko te. Po il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Non, c'est la part ya bomoto. Donc faut na mi lobela. Po nzamba o tche loko na ekati nanga. Très bien. Kaka kati na bino bana ya Simba aussi. Bolingo ezalaka te, vous amenez trop les troubles sur la place publique. Et c'est comme la pays une fois la place des évolués ou bien na rond-point Victoire. Maman Moseka toi émission maman émission na biso kitoko lo. Non, parce que le na place publique, on a tout na ba place en public ezaka belé bon nga ponika mi balé. Bon to chaka à la télé sur les réseaux sociaux. Et c'est comme le pays une fois na matoi. Bon sur les réseaux sociaux, tu sais sozo le kananzela peut-être au moni lingolo ebi lingolo manga oya kotela atoza na posa ko bukate mais so yeli sono ke kuno bakaka mango kitoko eteli on comprend très bien so lipo komi na posa nango ko lukosa nini ko bamba libanga to pe buka donc bana ngo ozo ba kibazo ça des ordres te et ande ko yeba musala po soki bayebi musana bango nde yango na nzela musana na bango bino bapandisango nde bozolinga koya koluka koyeba. Très bien.
kaka ndenge nazoloba likambo ya kolukaka bakwanga oyo na ndenge mabete soki bato bamoni yango mabe na ebite même nga moseka pe na lukaka kwanga nanga na lolenge nanga par na théâtre naza femme commerçante si kaka na lukaka kwanga nanga nazo ya pe wana maman donc c'est ça très bien mais aujourd'hui si vous regardez maman Ursule Péchanga que je salue en passant Mobutu c'est comme si elle se détacha mais pena beaucoup plus nabino souvent on a lisanga et belé elle n'est pas présente. Bon, elle n'est pas présente par rapport à ses occupations ou par bien... rapport à ses occupations, tu vois, mutuna na moi agenda na yi. OK. Et si la zanalo lengi ni muka otambola. Très bien. Auto qui Côte d'Ivoire auto tourner. Asa ma amni musa osala. Tant ça boyine kokota na ba film. Très bien. Awa ça ma amni mususu. Tant que comme bon mona. On s'en comprend. Très bien. Mais ko se détacher na biso c'est trop parce que tozalaka as artiste comédien au sein du groupe Simba et puis peut-être dans Banzonzing mais dans le groupe Tokuta na Nabiso surtout moto ça représente dans le groupe Simba le roi ici la terre. Bon qu'il n'a pas qu'on répéter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu répètes là ta tenu. Bon répéter journée na journée PR ni munga no yota la bi. Ya kana tu répètes chaque mardi na jeudi. Okutanga. Na R ni. Na R atongo. Adresse na bino bo pesanga adresse. Eza mangai benga kaka. Mwiga na mangai shaba. Na coin wana. OK. Nga na koya wana mardi jeudi bisika boni bana Simba ba yaka ko répéter maman Ursule maman Sila maman Bellevie pe bango nyonso ba yaka pe de répétition ou bien eza na bana o déjà ba koma ba indépendant ba bima déjà na ndako ba koma ko sala siko vi na bango makamwa ndako bazonga ka soki ka problème eza otuna ouais owa motuna maman obin na lobby maman Ursule, maman Sila, maman Bellevie, Dacosta, maman Moseka. Bon, bana Simba nyonso bazalaka, bayaka de répétition ou bien il y a des enfants aussi bazwa comment ba autonome comment ba indépendant. Ba autonome baza mais to protégeaka œuvre ya papa. Le pango ya papa to tumbango motote. OK. Pour wana des références. OK. Donc ceux qui obosani siko outi même siko kokendo ebelo ko sati. Très bien. Donc wana pendanda kwa tata tozalaka kuna osali musala pour que po tata kangela bisote. Papa lomba za lowa nzembo ya kondo papa wemba. Ndenga lobaki na maternité viva kanga makolote. Ndenga mo pene lombe. Très bien. Maman Moseka. En tout cas, faut la mélana non moi secret. Mélanga pena mélana. Mais to beta moi et loko na bino loba so chi. Et ça gagner bagisa gagner. Moi goût. Nzambe wani eza na mutu moko azo melate na biso Maman Moseka zo tanga miswa wa sarade. Ngoya oye. Voilà. Maman Moseka, le théâtre est tellement difficile pour qu'on s'en sortir. Maman Moseka na ba standing oyo na ba bon pour ne pas que ça la moi avantage ou bien ba éloge belé à part le théâtre vous faites encore quoi? Non to yebisa ah pas mo limo tautologie. Non to yebiso na femme commerçante. Na lobaki na zonga wana. Na tekaka, teka elamba, na teka sac, na teka chaussures. OK. Voilà. Maman Moseka. C'est pour tenga fona tuna question oyo passage na yo nanu ya suka awa na émission na ngai ba retomber nango nanu eza ndenge ya bien bat ba finga bat ba féliciter quand des ala et ça est bien et ça est bien makasi relation nanu ya maman Moseka nande konaye si la bisalu que je suis na opexo mambo. S'il te plaît, na petit sac yo mukolo wana na ebisio. Moi tant bobenga biso bengi Maman Moseka. On a besoin ba Moseka. Oui, oui. Mais eza bande comme tout temps yo poser question, nga na répondre. Et yo peut ça bien. Nga pena na za moins matière. Na za moins polémique. On comprend? Je comprends. Ndeko sila na ebisaka za ndeko nanga. C'est ma sœur. Tokutana te. Peu importe otika la ndeko. Très bien. Mais il y a la pena combo na ye na ndinga mabete na ndinga ngoti. Vous savez le pourquoi je vous ai posé cette question? Peut-être il fallait l'otikanga pour en continuer. Si ça casse. Ça est la suite de fin. Je vous ai reçu, je vis Olobaki non dengo donc Olobaki très bien, mais moi j'étais très ému. Mais à la fin là je vois des émissions Oyo et Zokobo Tama. J'en suis sûr peut-être moi 2, 3, 4 personnes Oyo Zalana Bamona Poto peut-être pe bako tindela yo.
des gens qui sont en train de t'insulter na kombo ya Mama Sila o to benga bango les abakouk. On te reproche d'être hypocrite na makambo yo olobaki na kati ya émission et entre autres koloba ete Dacosta atikala ko manquer Sila respecter za makambo ya lokuta. Entre vous kakaba na Simba, pourquoi toujours des incompréhensions, maman? Biso bana Simba to za incompréhension te peut-être bango nde bazweli yango eza opinion nanga bango pesa opinion na bango. Très bien. Pour na bango ba monique a manka. En tout cas on a ko encourager ngo te que lelo Dacosta manqué Sila na obo yango lelo tilobi po ndenga osa Sila lobi osalanga. Très bien. Peut-être ba propos ba accent na yé ba dire na yé ndenga yango wana omoni ko loba na muntu yaka na yaka monsieur ça impérativement ou peut-être yango wana mais o ngai na monaki manki mezala kité tikali bongo bango siko de ba monaki etali bango mais ngai na ko permettre ka télé ki a manqué nga respect ko nga mona za na mwango na za pena mwango makasi na olinga ngo télé loti lobi. OK. Mais une fois si je me rappelle bien Maman Moseka moko ya ba filmer OP ezongisa ndeko na yo Mama bon notanga kombo te ndeko na yo bon Mama Sila kaka natanga kombo bonjour ngona ye après un temps comme on a bino du sousou film ane kota na belle vie qu'on dit si je m'abuse pas avant maman akende kokota na a signé contrat na ye na mboko nini na Top Vision mama to landela ka ba vie na bino même air bino boka na besoin te biso to landela ngo parce que boza ya biso on n'a pas le choix uniforme Géoana, cohésion, bolingo, affection, mais c'est comme si depuis un certain moment, tout le monde a fait des choses. Est-ce que c'était vrai que Yomoto a invité à l'époque maman si la pobo salanae gagwana? Est-ce que ça a un problème? Naebitina na automa. Koyebatina, en tout cas, tout d'abord, avant de répondre, un banga mututi. Ok. Mais na respecte ande mutu. Très bien. Nalinga pe ko tia moninga mal à l'aise. Très bien. Et puis na reconnaître la grandeur à mutu. Très bien. Parce que na sena moyo batu bako ko kanate. Ko lekanga eza ko longolanga na mokilité. Très bien. Ko zape na sena yo eza te manipulinga. OK. Elo ngana yeba yango wana. Na ina répondre yo boyi. Maman. Ndeko Sila. Ngai na reconnaître raza moko ya ba icône na théâtre. Nga Moseka naza fan ya Sila ya G ya Sila. Très bien. Ya Misato. Mon question tourne je crois peut-être au taki émission quelque part pour na mekaki ko lobelango pour na 5 ans ya Belleville. Très bien. Chaîne à Belleville. Na sala ba gag parce que si la zao lingani au jouer na ba na ba nini tiba nini tiba ba terrain kokota na ba nini na bisinga bi ya G ezonga koto. Très bien. Et puis na benga kai a jouer gag et ba gag wana epesa marambo ndenga zolantanga na pied mbote pour la vérité ça te que diminuer montu pour moi na droit de diminuer si la impossible place ça pe otika la ka ndenga za. Très bien. Alors tant on a solo li a benganga a benga penalo bien en tout cas sister eloko yo ezong ela musi ba fan nanga po azala déjà mutaba fan reconnaissance wana ndeza bien. Très bien. A benga et puis a benga pe ndekone belle vie. Vous comprenez? Peut-être que les fans bazako lukaye ba omona été na moi temps moko boye. Na nzela ya ba gag nanga wana na koti sango pa Belleville TV. Très bien. So ipe na pesa ki exemple wana ezaka ko talisa place ni to utaki na Belleville TV yango. Voilà. Ezaki émission. Na lobaki bongo te parce que batu bazwango et parce que si la leka boité. Parce que ceux-ci la pas joué na chaîne na. Ça va non? Ça va. Ça m'embête. Et même on a une polémique, c'est que tout le monde a la vérité, parce que comme on a la vérité, parce que vous êtes un peu jalouse de Sila par rapport à son évolution. Mon complexe, il y a jalousie, ok.
ngaso likamza na lobela mutu tout droit, oui. So mone ça do passe na sing pardon. So bo limbisanga ça m'est égal. Très bien. Oya motu eza na singio pardon. So mono sambwisanga you. On comprend. Dans le sens où il y a des salles après ou on a si là qui sollicite partout, surtout dans top vision que le bas tout est. Et le long des nzamba sunga ça dit chaîne na ezo kende dengezo kende. Na lobango na sens te ya ko kitisa to ya relaxation de ti. Ezaka ko pesa témoignage par rapport à 5 ans. Ya ndeko oyo mususu. Très bien. Maman des 5 ans. Oui, maman des 5 ans, c'est ça. Donc na ndenge malamu quoi. Voilà, mais la lire au vent les choses na ndenge et zokende parce que il faut qu'on se le dise et comme pena trop tendu na etando ike na bae oyo ba côté laka parce que bino nde boza boy bino ba vedette na biso ba star na biso bozala kapé na moi 2-3 journalistes oyo à côté laka X ou à côté laka Y au bino fait des fois boye baka bango nazo mona pena batu o baba côté la maman nangai baza beaucoup plus ko s'attaquer na yo na alire o makambo ezo kene lokola bana ya papa moko maman moko ko s'attaquer nanga ona par rapport il y a ba propos oyo au salaki témoignage mais ekomi lokola oluki ko diminuer maman na bango jamais na ko diminuer ka eta et amunene tinga na diminuer ndeni ava bango mona baba na ko finga ko batala nanu mais na landi émission mon lobby si je m'abuse pas c'était des gros mots là de sur vous mais c'est grave non ko finga non nga ko finga lobelange lote ngapena ko finga mutana o finga non ebise soit si soit za numéro MP ça na kina ebise nga na télé quelque chose après avoir ko finga ngapena ko finga lobelange lote pona finga ma ya ko tumba ya ko ita ya ni ya bouillon tout oya yepeneza ni les sans effet le belange lote o ya loba wana so batali mutango a bongoti siko na nga bongote swela nga nani très bien ponga mona milinga no nde naza na milinga makasi siko yo fingi na yo nake sona na ombre non nake no zongi c'est la mutu na yebite ta musu mutu no linga na zongi c'est loza Jimmy wa mukie beaucoup mindenge moko on to komi ndenge moko alors ça n'a rien à voir na mama mususu donc tout tika na biso laisse tomber quoi ngape mamba finga wana uko bandu finga lelo ti lobby. Bientôt, Awa, le 24, si je ne m'abuse pas, et cause à la journée internationale, il y a théâtre. Lorsque vous regardez, en fait, qu'est-ce que vous pouvez donc apporter dans le monde où il y a cinéma, il y a théâtre, il y a beaucoup de depuis mon sekaza au Yazali? Non, on a organisé un atelier. Que tu kei karaboye to sepeli musique et betami journée internationale ce qui a nini c'est bien bon mais pour organiser mon atelier tout ça moi échange à idée très bien yango et ça la pena que théâtre na biso susu et matali susu très bien maman moseka na otikayo etikali ka de que soit pamba oyo na owana ezoya au jour déjà combien de fois na SB depuis sa création oui na joie na joie bagaga liboso bagaga prenda liboso ya SB na joie et puis tanga bandi ba film je crois abenganga abengangai abisinga na zaso na 17 tableaux na répondre na bi ba 17 tableaux belé boy ponga ko kana so ba tableau belé te bon à part wana na mona so atikalo benganga te po la msusu na komi film oyo teme l'anniversaire nangai aibsanga lobi na olinga pena na koma film moko peut-être ko betango na yo na osepela na zela ngo soke weya so pe yete za mabete ya lisumu te lo waya lobaka yango na ozela so loba te na ozela te donc c'est ça kokenanga na polémique te non mais lingaka non que polémique te comme manga penda kuna te mais naza pena polémique te vérité ko jouer ou bien ko jouer te yango te kabola bondeko malgré bato balobaka o bolinga asila te bino so bana groupe Simba to linga asila te poigne ça mais donc vous allez un peu visible pas c'est comme si azalaka trop combattu quand il pas ya bandeko na e koza combattu pour na nini ba combattre ye pour bazwa nini si la otika la sila lelo soko longoli sila na mokili yo comme à la place à sila jamais pour combattre point pour ka boy tout fait étoile au moins que ça ya diable mais na nzimi te moi ça na sambelaka et al kambwa temps
eza tana ye nzamba tie loboko yo muta mokila to bio étouffé so nzamba desaye oga magwatre pamba comprendre donc kuna te bana simba balinga simba te to linga ga ye mais to kutana te po mutu na muta kuma na ba responsabilité na ye ouais voilà ozali monene ozali icône Maman Nanga Moseka, je suis d'abord très heureux pour le temps que vous m'accordez, pour l'opportunité aux fans d'Aboué, donc avec vous, Nakiti. Vraiment, je dis un grand merci à vous, maman. Le manque qui a respect tout autour, Nabino, parce qu'il faut qu'on se le dise aujourd'hui, Bino Bozali, modèle Oyo, Baleki Ebele, Bazoya, Nasima, il faut copier Yamalam. Mais lorsque kaka ya bino na bino ba maman yo boboza liboso na sima ba leki na bana baza moi ebele ba manki ya ba respect wana okoki koloba nini surtout pour na oetali musala na bino ezoko bomango ou bien ça fait avancer les choses. Nani wana manquer respect? Je dis en général. Eza pena kitoko te surtout biso quand nous le bito za ba modèle. Ngana lo ba pena ba mona ngai peut-être lelo na belle vie kandi mama 200K. Ba mona nga peut-être na Ursule Pechanga Mobutu ba moninga na 1050 na mon ami Kalunga on a bien déjà honorable donc ils à moi passé exemple ni topé c'est pas baleki topé bana pour bien être policier to policier makasi oui donc ngata on a otalo na liso bokilo donc to comment moi ba place mususu boye il comme ça lingo sala osala ngo te vie âge bana oui on comprend vie âge bana mo sala mo ezati mais ko leka na télé ko banda ko loba loba boye en tout cas et pesa melanite ba moseka o pesa melangati nga na kenda boye so na mona simba te na oluko très bien na oluko pena to sololi vie âge nde na tika bitumba pona za obunda pena ba beta na bangati peut-être non kutana na mutu non kutana mutali kinga makasi te quoi pena za trop sir na ngato betinga na oluko kaka ti nga pe kaka mais vie âge ça biloko anati nga pena na koli na famille ba guerrier na lobango famille ba noko ba guerrier penza même so la na lobananga na za moi trop noko parce que na kola na tambola na tambola pe trop na mibali na tambola pe trop na mibali nga masa mobali po na éviter bana basi au balobi et kenda ke zonga ki oui et puis kati na Yesu au buka babiloko wana ça c'est loko ante moi si faza moi si très bien moi si Bible c'est soumission moi si kita na se et longolo l'autre au contraire matisa on comprend donc yango wana donc bande konanga nyonso na lobaka na ba age to komi nango ya age au potanate très bien so moninga abonde les ate ka faible tam soit lekio le loti lobi très bien mais mikiti sika po tali soke ba age mususu et ba age au potanate c'est ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Cette émission est réalisée par Josué. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Nous avons reçu notre maman, Maman Moseka. C'est une comédienne, artiste parmi Bao Yaminene Yamboka Nabiso, Obazoko Tambusa Trapo Yamboka Nabiso, Bisikanion So Oyo, Esengeli. Un dernier mot, Maman Moseka. En tout cas, il y a une question que je n'ai pas voulu vous poser, c'est trop terre à terre. Non, tout non. Atezana sable. Ndetinga na esalinga mwande mobu ezaki par rapport ya ndekono Maxi. Je voulais poser cette question. On dirait na répondre qui on répondait qui yango kasi na simaka ya ba réponse wana balubi okokaki jamais kolobana ndekona yoke azalaki ndumba awa na Kinshasa soki botuni ye mosala wana salango kala na ndenge koma lelo omona ke mosala na ebeba. Donc côté wana ça aussi et blessa qui aussi certaines personnes. Il y a même quelqu'un qui m'a dit mais maman Moseka azolobake Maxi azabongo mais yepe aleka na banzela wana bomona te comportement neza la lokola mona mobile. Donc c'est ça que moi je n'ai pas voulu en tout cas qu'on en parle pour na respect na bino. Et puis loba na yo soki bato bamona ki on mabe na lobi boyi. Oui. Notre sœur, Azali Sousso ya Kalate, a Bongwani a komi ekela mwasika. Très bien. Na sala qui référence na vie na ya Kala. Na loba ki ya lelote. Très bien. Et puis nga na obete lango maboko.
na beteli yango maboko parce que kobimisa misala satana na mpwasa boye ba o baza na kati nango batika eloko na boya kinde ya kotanga bakombo bato même nga kutu parce que via ezaki salité ezaki bosoto ngai mon père fille pasteur na Nzambe malamu na koli kati na liloba très bien oui c'est vrai bato bakoloba boye na boye mais loko ozanoka vaza Nzambe otikalaka ya Nzambe très bien oui ni n'est parfait mutu nyonso ana lisumu na ye aza na mwa péché na ye chéri même ba pasteur abiso ba oteka biso sango malamu ngalo baso to bito landa bango ebele ba okeli felo likwa ba pasteur oui parce que pasteur muso ko zane ka pont aza wana yo katisa kende lola na seso ki ya bongwani te ya okweya na moto mais si on remonte à la misala ya pasteur na yo yango evandisi otika la païen okeli felo ebisi nzambo te ba pasteur ne ba pianga kanda te ya te aka parole vie na ye eza peut-être misala na ye ba lois établies ya famille malgré yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur même Bible zolo ba Lazare a quoi qui mena ba lien parce que ba lien eza makambo ya famille très bien alors il faut luka nzambo luka délivrance yo mona ba pasteur musa za pasteur zo te ya mais e kobo esila te a pasteur mais amela kasomo a pasteur mais mama be muyibi il faut luka nzamba luka délivrance ozo sali nzamba benga yo mais makambo no wana il faut luka lango délivrance donc ba kene nango gauche droite te notre sœur a reçu Jésus-Christ a bali azali lo mwasi ya libala na kati ya ndako na isoka luka ki abimisa bosoto wana je ne pense peut-être ki pour nuire bandeko na ye mais zalaki kwa tali sa vie à Kalazaki Kosala, mais Zaki Bosoto, non bandelo bango za vie yango bosoto penda makasi. Loko paye moko abimisi yango, yango to ba ke za mabe. Nabi ki tie le beba. Ceux qui ba tuni ya koloba na kala bango bazaka bien tango bazalaka na kala. Mais lelo musala ngo ebeba ozo kompa yango ebele ba yeba sopani yango mona ebele ba yeba sopani na télévision awa très bien ozo comprendre na lobaki yango na ndenge ya ko minimiser te to ko kitisa ete action ya sali même lo le sepeli mais ya mabeza ka keno ya kotanga ba kombo kolobaka keno misala ngo to sala ka ngo ebele ba o bazana kati ya misala na batika y compris ce mot c'est quand na kati nango ba de quoi bongo motema ça nga pe na tika akwa bona ba ajezo pusana boy mais ya kotanga ba kombo nde bona na condamna ki yango na ndenge pe ya mabete ke atika l'autre fois so ka linga sala prochainement pardon asango soute ozo comprendre merci ba to ba me mana bango nde ba o mema na okina ngo pekisa bango te OK po mutu musunde na oloba a mona nkamba be a oleka na commentaire a fingi OK a finga na nga kuma finga bilia. Mais comment okoki ko bandolia mafinga mama seka? Oh, ce que yo peksa muto kange munoko na super gloire finga te. Peut-être des éducation na yende ngazui. OK. Et ces éducation ya muto nde to lakisa ngo na ba commentaire. Très bien. Bato balanda biso ba zobati. Netinga na vandika ba bandiko finga na nga bato ko dénigrer baninga na nga poani. So la plupart bato ba finga mais tout vide ban kusu etonda ane loti baraté alors muto amoni ke moseka lobi mabe ako reprocher na ndenga malamu ma moseka ko to loba mabe o ya zandeko na yo je n'ai pas aimé alors que na landaka yo on comprend très bien maintenant yo ya o bandiko bimisa ba insanité za ndengoza donc comprendre c'est le fils du diable nga ba va en enfer. Merci. C'est ça. Un dernier mot pour Tokabwana. Un dernier mot. Un message important aussi pour Nabandeko Bazolanda. Et là, on a une chaîne Nanga, na zongeli ba tournage. Là, oui, déjà dans un tournage Nanga. Maman Moseka officiel. Te Moseka officiel. Moseka officiel. Voilà. Ba te belé ba benginga les sous numéro on appelle ça qui bien te. Il y a couturier Nangai. Et ça 084 77 97 139. Au quoi bandela? Plus 243 84 77 97 139. OK. Wana dans no ba couturier wana o memi ye na ndaku na yo. Na machine na ye. Na ba biloko ne nyonso za besoin dentelle atekaka. Wana besoin ba doubler nyonso za nango. O ba tisini nyonso. O ça comprendre. O bengieka atonge lui esili o pese mbongo na kei. Na o benga ka e couturier ambila. Soki chambre pesa akolala. Pourquoi pas? Akasa olala na otonga lemsa tonga ti 3 heures. Akati alali muketa ngola mukabandeli suso bilambe zebele asisi ake ya lingaka te esili nanu te ya pesa ba toute tension te ozo comprendre a pesa ba toute tension te donc ye azabongo
Merci, merci. Là, je vois, il y a beaucoup, papa Zako de moi-même, na PC Mbota partie Alban, Bambote Belé, Zéphirel ou qui est mobile à maman Yvette, Bambote Ebele, Nabo Sanité Belgique, au Sanda na Paris, Jacques Béni, le consolateur en États-Unis, moi, c'est Nautsobota, Mama Lydia, Bote les moines qui toko, Beba qui toko, Nabo Sanité, Franklin Bouibangala, Devos, Franklin Bouibangala, Devos, Bambote Ebele, ma fille chérie à Meshou Mabela na koko na benga ke koko se koko na benga ke koko se na kati ya Canada na ba nyonso balingaka mama moseka na bosa ite bandeko na ba artiste nyonso tout tozala ini na moni pe bandeko musu basali et mon réellement vivant et pas ba président nani pas fiston sai en tout cas to kende liboso ngala zo linga makamba ngwe bota mebele eza za lebele parce que moi concurrence wana batu na batu baluka ba bongisa ba plateforme na bango en tout cas nzamba pambola biso avec Jésus-Christ nous vaincrons. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobio Koleka Lelo, c'était Mamou Sekana Mikwata Dingalapa. Merci.